okuna ndekote biso vania banda donc comment organiser ça là to kabula mangana bango bazanga komona biso ya suru menake mutabumisi diana Congo eza ndenga Congo ba mesana kusa bibembe na kanisa so mutakufi ote kabila mutabomi so kabila nganya longwa na pouvoir et comme lelo so mutakufi bazo luka nani ba luka même na rankini mo ya kala mutadanya mso asose mamba poto esimba takufi na ye kanya na biso ya matanga jansi zaki lelo donc oto kangi ya mutuya ozonga lisusu to banisiko organisation parce que non ba pesi biso programme ya matanga te demana tozi programme ya matanga te da to bandi déjà préparation ya organisation ya matanga na biso obo kangi kasi ka ke bandi déjà moi préparation matanga voilà to bandi ko préparer ngo parce que donc c'est triste mais incroyable mais c'est vrai ils ont déjà biso tout da to bandi préparation ne ba le ba ke to sala ba matanga na biso comme en fait ils ont fait mais la dernière fête il y a mon tout tout ça ba fête ni bali ya robotama na ya kokufa yango moni moi c'est là ta voir le défend est-ce que ça que sir makabazo bimisa ke pona Gabriel na fefi miel ke bango baza cause ya maladie to ya liwa ya Diana soki to landango très bien Diana aboti na 2013 nde Diana aboti pona olakisa ke biso ba artiste comédien ya moke o to monani nango yango yo bakisa kuna so baza organiser c'est que biso pe koto tozala organiser bon on a so bazo potana biso ba moral ezala bien parce que nombre de leaders baza kuna nombre bana na baza leader ya moko na moso na gauche c'est que a peu moins très aux arrêtés ML TV original ML TV original ML TV original ML TV original des bandes à London TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Merci. Bien. Tout le carton avancé. Nalingi na yebisa biso ba artiste. Biso nyonso neto zawa. Muta otikala libera za biso nyonso tokufa. Tomonaki ba problème ndenge ekolelaki biso ya ndeko mwasi kolingisa komoneki mama makasi ya bale ya kalumeki koya te kokufa ndeko mwasi wakufa Julia donc epesaki biso mpe mayele makasi yango esalaki tosala réunion po tote kosala il faut biso nyonso toluka bamonta soki ndeko na biso akufi ndeni tokokontribua yango tokangaka motu so azobala 5 000 ndeko soki akufi nyonso wana tokangaka mosu siko problème na biso eza boye Congo to motu kokufa libanda ezali nango teke biso na ngola toza obligé ya kosala matanga tosololaka makambo wana eloko moko tolobaka omoni Kadiombo un président ya groupe Kadiombo abimisi na saisai mais matanga na RDC sans impact ya Kadiombo awa na opesa artiste de raison et pendant otoli artiste comédien linga art na yo obimisaka yango emonanaka epai ya bani ke ozali po nyonso wana ekontakte alors soki RDC bisika ya source ya nzete ya mobesu eza bongo ebongo na bapeya libanda babisika oyo eza banzete ya okawa eza te neti koyina fulani kolinga fulani non eza ka bacirconstance e soki tozosala yango tosalaka yango par rapport ya ndenge tozolobela te ke o eza bandeko na oyo jaenda te te
Mota mboka mokie nde batiaka lona bato baye bateka masanga soki ezalaka nde ninga mpe nayebi systeme yango te eza te keno base ya mwana non po totalaka mpe makambo yango ndenge ezalelaka totalaka po toza bacomédien lelo nga nazolobela wa mokolo Diana akufaki mpo balongola Diana na Saint Joseph na Saint Joseph bakende na ye na cinquantenaire eza na ni producteur ni mutu kaka baartiste et comédien bakutamaki wana bagabriel betoile baserge kaka bango moko nde bazalaki sur place naza $100 naza $50 oyo kuna pesisa kaka brrr sur place $1500 ekala mpona ni baza baartiste et comédien basali yango pourquoi soki sikoyo toyobi tozonga mpona nini na kadi yombo ezali na ebongo te to na Guimario ezali bongo te seke oyo bakundela Guimario $2500 seke oyo bakundela Mama Chako $2500 ntango Abeda Chou apesa $2500 mpo basomba serkei bami esalaka nini balongoli $400 mpo crise ezalaki bakezwa serkei ya $2100 mpo batikala na $400 na maboko ntango makambo wana eyokami chaque Congo abengi na bureau ya Abeda Chou informé bango Abeda Chou esali epasi ayesu kobakisa $400 bazwile kaka ya qualité oyo bakundelaki Mama Chako oyo ete les artistes et comédiens donc babiloko oyo tolingaka bacomparaison te tolukaka mpe kotiala motema te oyo biso na ngola tokosala eza soki artiste et comédien akufi toyoka na 5000 kwanza c'est ça soki moto akufi tomoni ke esalemi te banéglige ale tobanda sikoyo koloba mais ndenge tokangaki pourquoi balandeli yango te bakondanaka ndenge wana bakondanaka motu par les actes tokokondane dans le néant te donc j'espère prochainement na baréunion tokoyeba ndenge nini tokoki kosololaka mpona to avansaka eza biso bie makasi tozongi kaka na point po ntina biso yango tozongi kaka na makambo oyo tozokanga oyo tozalaki nango mpona to conclure na kati ya ngolawa ndeko soki akufi libanda yango Carlos asuspendaki contribution mais idée ye ekwa bandeko contribution wana ebande kosala 1 plus ngai oyo namoni idée ya malamu po tozosolola baninga bapesa idée nga mpe naza idée na ngai tomekana lokota instrument mpona toluwa instrument ekobeta na matanga mpenza tozala bien instrument eza na combien ya 80,000 kwanza ezali combien instrument 50,000 ok totiaka plafond 50,000 sikoyo ok kona 50,000 wana na 50,000 kwanza tozala mposa tolela Diana mais tozala na instrument nani oyo aza na likanisi ya 50,000 wana tokobimisela ngo ndenge tozala mposa masanga te s'il vous plaît tozala na mposa ya masanga te tozala na mposa instrument nani aza na ide
Et ça, moi, déjà, c'est long, il y a pas de proposition. C'est long, ok. Nani isusu. Oyo eza monte tosenga mpenza toluwa instrument donc yo mo oyebi peut-être non en tout cas komela na nga ye dépendre na nga mais yango moke na nga natiaki mpona instrument ezala esala bien wana eza koko wana na apane merci Jérusalem pardon. Poto komi na suka. Ndenge lobi te moke koza. Poto lobi te molai na kanza. Ashusha na bato baza kwa dire kuna na pati ni bino mwana. Sasa kutuna bo. Ndio on peut dire que na chercher une limite perfection. La bench wana usena ngo utiliser Ok, merci. Merci. Nani susu. Poto conclure. Komi na suka nani? Lesili. Banani baza pour 2000 kwanza. Merci. 17 personnes. Quoi qui dit ça? 17 personnes. Pardon, il se demande dans la conférence nationale de la Sénat Bruxelles. Oh non, non. Banani baza pour 1000 guillets. 1500 quoi. Non, là, c'est tout le monde. Ok, c'est bon. Banani baza pour. Bien. Donc, on va équilibrer tout le monde. La scène a 17 personnes. Vous avez surtout équilibrer tout le monde. Parce que tout ça, plus de 30. 17 personnes là, basées pour 2000. Battre 2000 pour rejoindre le biseau. Donc, tout contribuer. Ça va? C'est bon déjà. Bien. Donc il faut qu'on dise 1500 points ça. C'est la gare. Donc il faut former Oyo, Yamatanga. Bien. Conclure na matanga. Alors que les la main est silence, s'il vous plaît. Proposition par idée, invité, proposition. Dans sous pression, par exemple, ceux qui font chaque
Kasi moi qui ne peux pas déranger. Alors qui peut. C'est bon. Si vous avez fait une calice, alors pourquoi vous avez un uniforme à Maman Chako? Merci. Silence. Dijo. Cela veut dire Moutou Azala libre pour les lambas. C'est ça. Faisons que les chités. Ok. Merci. Tout ça la boue. Tout ça la boue. Tellement ils ont ma maman au facile. Azona idée on a dit mais azona moi t'es mis là dans mon pays. On monte au fait ça. Alors il capable bien. Tout ça la boue. Tokangi mili qui est une contribution. Pour un artiste et comédien. Pour tout le monde en mémoire. Artiste et comédien. Oh tout ça a on a beaucoup. Que c'est mili qui est uniforme exacté. Mais comité association azo soit charge au salaba macaron au kabela artiste nyos mutontela kabila Attends, on s'en va interviewer, on va filmer, on s'en va même à macaron. Et ça, sexy, il faut expliquer pas tout bien. Sexy. Tosana matanga. Batela mopende na ona tolo na. Batela na posanye loko moko. Batela mopende, batela tolo. Batela libumu. Nyonso wana oyo yo lukola kisabiso. Ya biso pe basa. Donc c'est que batela mo. Pona oyo ya yo. Nasi tozo ka. Et ngolo bake sexy to boy. Ozo ko lela Diana na sexy. To boy makambu ya sexy. Surtout nani? Merci. Merci. Voilà, nous sommes bien ces artistes. Mais pour les lambas, c'est sexy. Les autres ont fait ça
tozoconclure boye na makambo matanga toyokani toza deja na processus ya contribution oyo tozosala okutani na ndeko artiste comédien informe ye ayeba ke tozocontribue deja tozopesa bambongo na biso epai ya secrétaire vaidei na trésorière na biso Lydia mama Lydia telema bamono mabe numéro si topesaki ye mutazalaka trésorière na biso ok bandeko tosali boye mpona matanga na si toyokani tozoyebi sije na biso me napesi ya koke boye ava tozosala présentation yango mpe tokende président Carlos aza président ya groupe na ye groupe Karmas aza responsable ya chaîne na ye Karmas TV. Karmas TV esalaki inane na mois de juillet oyo responsable nango alingaki asalisa activité ya majabu ndenge elekela na Congo. Mais après kozwa ba information nani majabu ezolekela na Congo parce que Belleville azwaki déclaration na maison majabu oyo bamaki kalambai bazosala nde baautorise yasala makambo wana asalaka. Donc mutu mosusu soki alobi asala yango bango soki bafundi moto wana akoki kozala mpe na problème raison ngai nakenda kowopa mapamaproblème sikoyo eza boye yango wana Karmas TV tolanda très bien Karmas TV aorganisaki boye aorganisé festival Toseka mais Karmas TV apesaki yango sous-titre eza na anglais moto organise eloko na ye à part eza ndenge moko yo na groupe na yo organise eloko na yo etani association na eloko te yango wana Carlos apesa conseil epa baartiste comédien. Karmas TV asali première édition soki na deuxième édition atali oyo bazali na première édition asali ke triage baninga oyo bazalaki tasali triage c'est Karmas TV. Donc bato bakomi eloko nyonso président Carlos azosala baotala association non association eza biso nyonso so ekomi na Karmas TV eza ngai mais soki ekomi na makambo ya association wana siko totali baconseil na biso babilibili baconseil bapa matengo totali kuna basecrétaire vaidei to eza ndenge wana. Donc ce qui président Carlos a organisé les associations otika ye soki eza groupe ne a travaillé à l'aise soki eza chaîne ne a travaillé à l'aise nasi toyokani na ye na deuxième likambo touti kosala activité wana eza ya bato mais babengisaki bilibili apesango quelques artistes nde bilibili azwaki biso na nombre limité oyo bapesaki toke esala activité. Mais lelo bato bakomi kotungisaka association ekesalisa mosala na tala tona sa ebengisa bandeko na ngai dokona nini mpoka Carlos aza wana est-ce que plus Carlos akozala nde association yango te bandeko na ngai napesa nango ka conseil association aza na activité ya monene azoprépare activité monene azoprépare eza baartiste comédien ya tous les artistes comédiens ekozala le 30 octobre oyo sikoyo grand titre na ye yango eloko napesi na la meilleure comédie eoningisa mpe ekanga ngola activité monene association tokosala spectacle ya makasi tosala ngo na junior toke kosala ngo na Sinafrika na novembre baactivité mibale wana ya makasi activité ya makasi koleka baactivité nyonso eozala na mois de décembre me na début soki nzambe akopermettre baartiste comédien tokozala na une journée de prière tokosambela nzambe oyo apateli biso pendant
nane alongoli apateli biso na mipepo ya coronavirus apateli biso botala nde bakolegi na biso bakufi me nzambe abateli biso tokende na priere kuna sikoyo koyebana nzambe aza mpona nani aza mpona nzambe me oyo ayebi kaza na pema na bomo ya zonango ya ofele tokokende mpe fika tokolue botoka tokokende mpe fika tokesambela tokokende su kosambela mpona nini tokesambela nzambe asala biso grâce ayokela biso mawa soki eza liwa ezoya na nzela ya mabe mpa baartiste comédien nzambe ayokela biso mawa na mois de décembre awa tokende kota priere tozokende kota priere mpona kosukisa chacun de nous aza na baproblème akoti na 2021 ayebi ke likambo na ngai oyo nazosala naosisa yango na 2021 ofo esalema makoki kosala yango te nzambe asala grâce epa mutu nyonso na 2022 atika baprojet na ye na maboko ya nzambe aza die de grâce à travers la croix de Golgotha nayebi nkolo oyokama epi aosala communiqué oyo ya baactivité misato mois d'octobre activité ya biso spectacle na junior mois de novembre activité na biso baartiste na Sud-Africa et mois de décembre activité na biso ya prière na montagne ya Benfica ici baloba pa ya notre conseiller bandai na biso na réunion bidibidi ko asuka na biso merci on est en ce toyoka tokende bato toamambebela osala rc comme solala awa yokoyesiko maliloba suka kaka mpona biso tokenda mémoire bien mabamosu toyaka aaa babetisa mabako mais ndeko na biso azobala oyo tosigne bakonte ya maloba tosalelango mpe jeudi donc po tosepesa ndeko na biso anza apres toza suna eloko matanga tozela programme so eza kala sapani nde bapanzanga na facebook soki tozalaka mayele po tokomonaka na matanga tosala nde toyokani anzama moke ya ma ok merci nzambe azala faveur ya moto nyonso toza na bomoko moto apanza biso te moto atiela biso batrouble te akoka te mobuta akoka te équipe nationale toza na artiste na biso monene boyebi international bidibidi donc tozwa ye awa donc touti na miniti oyo na réunion mpona organisation ya matanga ya se na biso totika biso Diana esali mpasi makasi totala eloko via oloba na biso na pokwa lelo botala dimetre ya nde nini mamoyeli kama akokunda ndeko te biso vandinga bandako donc pomo organisation ezala tokabulamaka na bango baza na komona biso ouais, parce que compromis oyo ya suka bozwi par rapport ya ndeni mambo esalama po toa sûr que donc bon un jour oyo asuka oyo ya jour enterrement jour asuka eza su te kominga makambo ya Facebook na ba WhatsApp tobengana nde bongo etenga jour matanga ase makasi papa nini oloba siko mpona baboni soto ya chaîne na biso des mails original chaîne bachaîne ebotami mingi komosofo ezalakazalaka po neti babiso tolekaleka po nalola Switzerland aza mpe na Luanda awa na bapapa ndongalasia nayebi ke azokende ojoku che eza bien komanda lola na Santiago donc toza bavima ebo mpona famille oyo bauti operdre ndeko na bango ni oloba mpona liloba famille bauti operdre ndeko motema ezalaka makasi te ya makambo eyaka motu nyonso abotamaka so obotami na mokili se kokufa alors kokufa na ye opesa bino ka mitema makasi bozala kala ça merci mes condoléances mpona bino merci beaucoup paye to ensemble première année na biso ya matanga jazz ezalaki lelo donc oyo tokangi ya motuya kozonga
kozonga lisusu tobandisi ko organisation parce que non bapesi biso programme ya matanga te jamana tozwi programme ya matanga te daya tobandi déjà préparation ya organisation ya matanga na biso po bokangi makasi kaka ke bobandi déjà mois préparation matanga voilà tobandaka kopréparer yango parce que donc c'est triste mais incroyable mais c'est vrai eza nzela biso to daya tobandi préparation nde balobaka ke tosala bamatanga na biso ekoma en fête eza fête te mais eza dernière fête ya motu tozala bafete mibale ya kobotama na ya kokufa yango moni mwasi alataka voile deux fois ya solo mpena ke moto abomisi diana kongo eza ndenge kongo bamesana kusa to bibembe nakanisa so moto akufi yo te kabila moto abomi ye so kabila nganya longwana na pouvoir et comme lelo so moto akufi bazoluka nani bakoluka meme na rankini mobo ya kala moto adayanya mosu basose mamba poto esimba takufi na ye est-ce que ezake sir makambo azobimisaka mpona gabriel na fefi miel ke bango baza cause ya maladi to ya liwa ya diana soki tolanda yango très bien diana aboti na 2013 nde diana aboti mpona kolakisaka biso baartiste comédien ya moke oyo tomonani nango yango oyo bobakisa kuna soki baza organise seke biso mpe koto tozala organise bango so bazopotana biso bamoral ezala bien te parce que nombre de leader baza kuna nombre bana na bango baza awa leader ya moko na moso aza na gauche seke awa mpe moins clair ozala te